Mon atier, botalelanga, Congo température, ya maman Rosette la fleur, Nadambu. Après avoir défilé là-bas, cité Pola, mais cette fois-ci. Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Bah, émission sportive. Émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avons information à temps réel. Congo Température. Et yena mo pepe asika. Ya tobina Congo Température. Très chers internautes, amis et téléspectateurs, bonjour. Merci de nous rejoindre sur www.congo Température et si kanini o bozokaba information nabino d'actualité et de culture chez Maman Rosette la fleur place nini bozokaba news nabino oyo ba réalité oyo salemaka na kati ya Congo. Lelo na yako betela bino lisolo oyo etali makambo ya bolingo. Na yambeli bino invité moko Asifa Charlie moko oyo tokolobela na ye sur réalité ya makambo oyo ezo salema na babolingo oyo na kati ya Congo. Bonjour Charlie Asifa. Armand Mokonzi, bonjour. Boni. Malamu. Kimizali. Nikolobele. Ouais, tozali tozo bundara na hitmakin ndezala kaka tomesana na idéologie visa kala ingang kala technique. Mikolo moi parler moi trop yebika. Oh batebele batunyo bazo mono lisusu te na ba CBS bazo yoka ba émission no lisusu ezo lekate. Moni na vie balobara il faut reculer pour mieux sauter. Donc de comprendre qu'on a beaucoup donné à la CBS. J'ai travaillé à la CBS ça fait 6 ans. Au la CBS mais apparemment la CBS n'a pas su reconnaître batana na biso alors to bomi on to tshona nda utozela ndenge nzambo pesa manga msoki zande. OK. Charlie Asifa lelo toye batuninga ba question ebele par rapport à ba émission banda osala na CBS ba mambo ebele tunami. Lelo na Congo tokomi na ba difficulté moko ezali ya génération na biso. Ba divorce ekomi trop entre ba fille na ba garçon bazo rovana banda kwa mabala te. Affaire nini o ezo salema que non bato ba koma okabwana ba divorce comme ebele bongo na banda kwa ba mabala na génération ya biso. Armand, moni en ce qui concerne mamba bolingo ezaka je l'ai toujours dit c'est un sujet très complexe et ça vraiment très munene. En botali bolingo na facilité ya kolobelango na catégorie moko bo. Mais puisqu'il s'agit à kolobela par rapport ya ndenge nini lelo ba jeune fille puisque to ba basi bazofa na mingi te na mabala to mabala mingi zo umela très longtemps te. Moi je pense que ça il y a plusieurs cas en fait il y a plusieurs angles où il faut to aborder problème moi. D'abord du point de vue ba comportement ba basi bango moko. Deuxièmement, je mettrai aussi la famille parce que les belles familles ont le deux une grande comment dire une grande influence par rapport à la relation ya bato parce que tolo bango je peux chona ko ta mwanzila na kutana mwasi na moni mwasi na ngane na poni mwasi mais na opona belle famille na ngate de famille ya mwasi wana na kondima bango puisque na ndimi oyo mwasi na sana alors comportement peut-être ya belle famille parce que ya belle famille mususu balinga bazada na idée moi na biso nda azabo ndinga za pembe bo isinga fo mbali nazala ba caractère mo bo faza ba critère mo faza mutu mo azabo ya za mambongo za banini wana ba komi osala mwana bango choix bon idée déjà ba na ngo par rapport ya ndenge ba conception bango bazaka na ngo par rapport à libala mwana bango ndinga azali fa ba siko mwana tema bolingo pona raté et kokuta un peu kakuta na garçon mo bo bon je dirais pas démuni mais un garçon yo a gagné vie na ye disons modeste d'une manière modeste. C'est pas le roi normal net babino bo. Ce que ko sala que famille otalabi le boulé moi na biso ba jeep ba nini. Oh ninga sa boto mo na vie na ba mo la été. Na kité tu test peut-être ko ça peut que ba kei ba bala ni type ba vana bal. Mais au fur et à mesure ba nous ala que les parents puisque au premier impression ça qui choix vraiment na bango te ba pesa qui avant la monter pour na ba na ça peut aussi amener que
bah problème mike kota ti ba ki kokabwana. Alors j'ai aussi parlé du point de vue peut-être un comportement. Pour lelo na kin évolution ma moninge comme lelo basi ba kono un comportement moko vraiment très bizarre. Avant, on connaissait que les femmes n'avaient pas cette possibilité à ko zalana ndetolo ba shida quoi. Moi si moko mbal na ye et puis bitaka na jomo robo. Avant à Kinshasa on ne voyait pas ça. Ils avaient le mot très ce que ça là qui mais de façon très réticente hein bah moi bata mabata. Mais là qui ne comment on ouvert hein? Comment ouvert parce que on sait que un tel est barna oh et puis mobile pas évident que oh anda zana na mbal na ye mais je peux aussi venir m'immiscer ou encore m'imposer pour que bablo mon souci bimanakata. Donc ils ba bloquer belé ba cause belé oyo ko sala ke ba tebele avant na bala tête li bala ya ba jeune ou mila raté. Et puis problème pe sur ya choix. Protocole bango le na kin to bala to comment bala na kin pour na ba influence. Na bali boy na zakana ma trop ko ka ba to ba mon qui n'a fait arme big ba ya ki to melaki à chaque fois comme on dit que yo tika na retard par rapport au y a pas arme sale. Comment on lukat na bala tu kanisi makambo po bali au bali peut-être muto bozaki na préparé par rapport à fiançailles ou encore bovanda qui vraiment suffisamment pour boyer dans le comportement parce que en français on dit que on se marie qu'une seule fois. La deuxième fois le verbe change, ça devient se remarier. Donc mariage à la kamba. Alors il faut prendre assez de temps pour nous voir comment est-ce qu'il faut qu'on vende dans mutu pour que les choses soient de manière normale. Choper par rapport à des balles ils ont posé problème. Et puis il y a un autre facteur. Après avoir fait le choix qu'on vende à Sikon et na Katalibal. On en a parlé l'autre fois, mais peut-être à la relation sexuelle. C'est aussi à la base. Il y a la séparation belée, il y a le divorce belé dans la couple. La fille qui était peut-être habituée à des rapports sexuels, peut-être dans le se retrouve avec un garçon où elle a une logique, peut-être il y a une insatisfaisante, et pas naïe, donc il y a des choses qui s'encombrent par rapport à est-ce que ceux qui ont tondaté que non mobile na yazo commissaire tant bazali na fiançailles mobile quand même bando koma na niveau ya bando linga tant ba komi na kati ndako so mobile yazo kokate est-ce que yangonde et comme cause il y a divorce to il y a séparation que moi s'il faut tricher mobile na ye bongo pourquoi pas comme ma mobile na été ba les kanaba lelo ba kumukanga ba komi ebele que non ba soigner mobile na azongela toujours forme oyo azaki nango ya bando vraiment ebi na to na ba catégorie d'après nga na comprendre que basi pa na catégorie mbali et na basi msusu na point de vue na ako préféré aibisa mbali nga na kolo mana o sentir ti aibi ke na lo balongo mbali nga po s'améliorer mais ba tonso kanisa ke soko aibisi mbali na ebongo c'est que mobile na ko bando kanisa ba idée mabe ka comment ko malbande et puis comment comparer passé na ye na actualité na ye ça la mo bien te basi msusu ba préférer ka abomba mais na ko bomba na ye wana ça peut-être que akoma ko luka mutu mo libanda quoi bon alinga mbali nga trop to za ne bien mingi bon funa luka moyen na banda oza satisfait les faire que luka moyen oza satisfait comment ko kuta na na jomo boy ti mso comment pc ka nzoto po mso pa na mobile na komisa ka oti cause msus peut-être ya okoma ke pour le lobby la rolingo pesa mbali ana mtema pardon pesa nzoto mbali ana la msu la ya ayi la nzoto te msu ya ayi la msu bolingo so pas zaki déçu pas garçon moko boy makuta na yo zo ngaka ko pesa nzoto kaka po ozala satisfait posa dana mbali na alors ko benda pe ke okompe na bolingo ti esali pe ke séparation ya yo na mbali na ozaki na ye pourtant ngo lobby ko za pe capable que motu ayebisa mbali na ye que tala boye na boye nazo komate et bien l'homme sous est très simple mais tout attention il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas l'habitude après rapport sexuel c'est un bel merci le simple merci à la cas qui a beaucoup couché boye si chérie merci pour des façons au fur et à mesure que mutawan de senga merci yo na mutema no s'assurer que non moi c'est sanga tongi moi c'est sanga ça va le jour à sengo merci tu comprendre que attention à sengo merci mais on comprendre que zandenga senga la quoi d'habitude au ko luka peut-être soit sans que autour na ye ou s'améliorer yo mona ndenge na yo pour tant que mbel lui moto miye ba le man na force ah mikolo na baisse
mikolo na bo alors oluka peut-être o s'améliorer mais eloko wana bato yo atango kate wa bosisika bongo mais ça très important après avoir fait le rapport sexuel tout betara moi lisolo un moment ba matumbola mike chérie o ka indeni lelo et ça là que le jour à koyo que le côté à ça mais ça na que l'air ayoka que loko abetela kwa lisolo ça là bien bon question moi choya et pas José Kalombo na Londres abina tuna bana basi ebele bakomi kobala parce que mobali wana aza na mbongo na bala ye po famille na biso bakosepela na ko somba yo ngana mona nango besoin na osala vie na nga normal mais mobali abali mwasi na ye na ba posa na ye na ba envie na ye que non mwasi nde na bali mwasi na nga eza posa o ya nga nde na lingelaka mwasi yango ye mais mwasi posa na ye eza mbongo ya mobali tango mbongo esili azwi mobali atiki ne ye a négligé ne mobali abima na ye akesa ne ba n'importe quoi c'est dire à quoi que non ba fi ba komi bon po tango akala ba mama na biso na ba papa na biso tomona ki bango bavanda na bakati ndako ya mabala ba parents na biso bazali kutu na ba moyen malonga te ba parents na biso ba mata ba kita na mona ba mama bazala na bakati ndako mais ba fille c'est dire à quoi que non na génération na biso makambo na ekomi tellement élevé makasi. Ama na ba on est bandé mamba bolingo ça très complexe bolingo oh papa na biso le tumba oh na profiter pe na occasion na souhaiter bon anniversaire ta go fêter 80 ans na alors alobaka na nzembo na moko mbi abi mokili ezokola na makambo na ngo ya mabe donc mokili au fur et à mesure makambo ezo avancer nazo comprendre que makambo mabe pezo comme ebele lelo par rapport ya mutu no lobi par rapport ya basini bazo linga mingi pona mbongo lelo réalité oyo to vivre na kin lelo eza que ba jeune puisque to ba jeune garçon la plupart donc ta 80 ou 90% ba salate so ba salaka ko salate qui a zora salaire mobo ya ba million na fin du mois ou encore azala nika coopérant abetara mutu moi ya so moi ketch ezali moi so moi lich ezali mais moi peut-être ya kopesa moi c'est bo 200 $300 bo du coup ana ngote mais ce que yo sala que ils ont certaines classes ya batu bazwa ma possibilité wana yango comment on sala que ba fie belé ba koma côté qui sa bolingo na bango par rapport ya mbongo atali abi ce qui est vrai nana bolingo na ama na linga kai mais ama na za ona ana possibilité peut-être te ndenga na lingeli bon tout ça la boy ama na garder po ya za mutema na ngai mais fona lukana ba ki sa jomoro boye oya bando sala ke nazala toujours na temps nana besoin kabelo noko soa nana besoin kende concert ya fali na okende nana besoin kende boye na kende ma pembe na kende no soa na besoin kota Daniela na okota omonike na tambo na téléphone à $800 etake ba parents na auto anda ko futi ana possibilité wana pour le long de réalité na kine koma mo leo na kine koma ba mona yo amso chez bino ndo lobi chez bino bo futela nda amso bozanga loko na journal bozanga ke loko lia mais oké somba baso ba fito mona lo ba fi car les arabes mona ba fi entre bon ba vandi to ba siki ba fi na ba ndumba mais le koma ba fi ba kofa entre bango ba somba setso ya ba masanga ba mela et comment non normal évolution ndenge mokili zo évoluer maman BP comme belé et puis basi ba comme ba vie makasi du point de vue matériel qui en ce qui concerne bolu yango pesa l'une des causes ya oyo sala ke ba mabala peka ekabo pour la rolinga mutu to bango il faut aimer l'être de la personne pas les avoirs de la personne pour ce rolinga mutu olinga ma le pas un téléphone à cher lolo bia kozanga ngope olinga ma msusu pour la possibilité de payer moi $100 le cause le pas kozanga ngope olinga même pour à ça la place moi bien lobby kuna musala pe ko beba donc comme olinga mutu po aza na possibilité ya ko pesa eloko yo senga ye olia ya ko linga mutu parce que oza na posa ya kozana ya on est peut-être eloko ezo mettre batebele en débandade pour là où celle déjà ou comme ko linga mutu po na ba voir les lolo biso aza na ngote carrément bolingo ça c'était pour lingela ki eloko elikambo lingela ki ezai par rapport ya mbongo somela ko téléphone na sala ko eloko bo sala ko eloko mabeka ndengo. Bon, na autre chose la question moi pas ya Myriam Mokonzi abaina tuna ba jeune fille na bakati ndako mabala bakoma na comportement moko bizarre ya koswanisa mobali na ye bolingo na ye akomisi yango ya ye na mama na bango c'est que omona jeune fille makambo nyonso ezopase na ndako ya libala ye azoke yebisa yango mama na ye akomi koya ko
agacé trop Bokilo na et comme si c'était la mère en question yende mutu moi si place à nani c'est dire à quoi ba jeune fille ba komi bongo est-ce que c'est grand nyonso ba kabola ngona maman na niveau wana parce que ba jeune garçon bazo kokate quand ma eloko bongo ezo s'est passé au moins la jeune garçon a cédé na non vaut mieux to senga na biso divorce to kabwana bino c'est dire à quoi ba jeune fille ba komi bongo ba ngona ba maman na ba moni ça pour nangai manque d'expérience et puis manque il y a comment dire manque il y a pendant le bac avant de te béler à la il faut baser information il faut baser la connaissance par rapport il y a place par au kindle ba maman abiso lelo ba maman en fait comment dire ba to ba bota maman abiso bazoaka ba maman na bango bazoaka temps ya ko lakisa bango en ce qui concerne libala na ki un exemple moi très typique lelo za pas ce que kuta na moi si oyo jeune fille na kata ndako na aibi ota propriété et qui aibi pour lamba. Ils pas parce que ba maman na bango ba lakisa bango te. C'est peut être que du point de vue conjugal pour un blom monsieur oyo moi si nanda ko libala il faut traiter ngo kaka na mbal na. Ba secret monsieur en train de pour ça déjà au lieu ya ko banda ko traiter problème na mbal na yo otiki mbal loko mi ko luka troisième personne na libala na bino bo bandoza nation na ba considération te. Bondoza na possibilité te que ce problème ezali botika la côté temps bino mbal parce que na bolingo matati ezalaka bitumba ezalaka mais c'est comme ko luka maman na bino c'est vrai ba yana ba maman msusu ako pesa bino conseil ke botika la normal mais ça maman msusu ndongo le ke ba maman bazalaka aza posa na esa ke mwana aza so na mobali moso ki ya ndenge nini so ya ndenge nini alors ako influencer pe mwana yake ba décision beli ya mabe comme alors ça ba bloc oyo des fois na bolingo il faut ko éviter ngo ke maman ce qui problème bino mo bali bo meki bo mena kende simbité peut-être beaucoup kin. Moi je préfère encore ngai. Ce qui n'est un problème na moi si na ngai. Je préfère encore que moi si na ngai qui ko funda nga pa maman biso. Au lieu que zalake ake no ko moi si ake ko ebisa maman ba ok maman tala kutu Charlie boy pour maman bango ah maman. Là ramona ke le rapport yé. Le bi rapport le kuna rapport amon de que moi na nga aonyo comme na libala. Au contraire, ce qui a accueilli, qui a dit maman a dit peut-être maman ça au langage à quoi que non te mon azambal na yo et puis ce qui ngamo na kuta na ye a oui baninga le belang. Voilà peut-être conseil donc peut ça par rapport à basi bazaka. Ce qui problème est à qui kozwara mbala moko par rapport à maman bango et puis ça mingi vraiment position et puis ça là que maman ba les belé lelo et quoi na ba mbeba. Charlie Asifa moi motuna suka poto komi na suka ya émission na biso mabe nini o ezaka epa ya ba garçon soki mibali abali mwasi na ye azane na kati ndako après tout mona bango na ba dépense nyonso asala ya koluwe ba salle ko sa ba invitation ok bala ba facture ba masanga après moi une année 2 ans et comme ba comme osenga divorce mabe nini o ezai pa ba garçon oyo bazo sala pour que non ba comme na niveau à divorce parce que ezaka moi c'était mutoza na faute mi bali pe bazana ba faute na bango parce que mabe nini ezai pa ba garçon o toko condamner bango que non eloko bozo sala eza yango te yango nde muto mimi na divorce oui lelo na kin na otoko le bango réalité comme très différent mambo comme tellement évolution mambo comme belé et comme pe na ba réalité belé lelo mi bali belé c'est vrai mobali akoki ko Luka peut-être moi si monsieur soit couché naïe mais à garder kaka bolingo na moi naïe mais ça peut na bal monsieur a bosani que l'effet à ko luka ka mutu monsieur soit couché naïe et ko pe ko ça moi ça n'a pas un jour so comme ayebi ko bimba peut-être ba sortie non contrôlée ba ambiance bani ça peut ba bloc parmi lesquels o basi na kata nokal bala ko supporter to to a ko condamner basi ke basi baza boye basi balinka ka mbongo basi mais mibali pe le l'homme susu a comme ko luka mwasi oyo a luka mwasi asa elayi a luka mwasi peut-être a payé moi 10 francs a luka peut-être mwasi oyo a la possibilité peut-être a memaye peut-être boîte pour na basi msoma bala so amundi daki akosinda kwa libala pour ngai si to va nous to mwana nzeto moni fimo boye to ebaka mukie mais là comme d'accord comme nena comme na forme moko boye oyo mobali so za posa ki ata mwana mwasi na même susu akubandoza la gêner kota mwana po amoni ki mwasi nanga komi na ndenge mo alors faut basi pe c'est vrai mutafani sa mwasi ndako libala mobali ndako libala yaka mwasi faut multiplier chaque fois ba stratégie de façon ebaka non te mobali nanga linga ka mobali nanga linga koza balinga alinga moi kimila masanga donc ngafuna za na moi
non seulement possibilité, mais ça peut être moins disponibilité que non. Ce qui est à ligne qui n'a accompagné, mon a toujours normal. Alors, c'est un rappel que il faut à chaque fois, moi, ça a la possibilité à il y a mon make-up et ça, là, moi bien, moi jean, moi ni dos, ça dit, ça la par rapport à Mbal. Mbal, non, non, comme il t'a tâté, il y a comme un commissaire, chaque fois, l'homme, quand on lit puta. Moi c'est mobile peut le bien ko luka moi mso atenga mana ya komo mona o azali banda lekio pourtant mso pe o mso yoza na ndako leki no azali banda peut-être ebine ko komisala te. Ok, merci Charlie Asifa. Tokomi na suka émission na biso soki okoko pesa ba yenayo oyo yebi mbote pour émission na biso to atteindre vers la fin. Merci beaucoup na mon opportunité pour biso pour to meka ko beta moi li solo en ce qui concerne bolingo. Dans le bango toujours c'est vrai bolingo ça c'est le mot tout le monde a un quoi moi tabou mais ça sera vraiment important pour ba maba les belé les na kine kufa pour na réalité au muki biso to beta. Mamba le baiser belé. J'espère que peut-être tant autour prochainement et ko pesa biso sur mamba fond le mam. Alors on a profité na occasion ko pesa maison d'habillement où il y a biso Nessikao les noms vont m'échapper un peu mais je crois que Nabilili ba mon ango Melco voilà maison d'habillement Melco où il y a biso place au cadre moi bien place au sali émission alors on a profité de l'occasion pour nous appeler ça Clan Chanel on a bien mis les parzuries l'héritier du trône c'est-à-dire mon premier fils qui ressemble à son père, précieux d'amour à Sifa. Pourquoi pas aussi faire un clan de Chanel à la préférée de son préféré, la Baby Mat, la réalité du réel, Dorine Matouba qui me suit. Alors, beauté na bateau tout va reconnaître le nguyo. Bah les qui bah mon a vu sur la CBST, bah ça toujours patient. Bah ça patient mamba bien. Merci Charlie Asifa. Bon émission na biso to komi na suka. Tozo pesa mbote kaka na ba nyonso balandaka biso pour o nyonso bozela comme actualité ba réalité o ezo sa manakati kin yango to ko bando pesa la bino na émission na bino o eza réalité de star. Bon on appelle mbote mingi na ya Miriam Mokonzi, mbote mingi na Kevin Mokonzi, mbote mingi na José Kalombo place Azaro Landangai na ebike yonde makambo kuna mbote mingi na pesi na Judith Business alobi o nyonso azana besoin ya ko mema kolina e koma awa na kin partout na Europe espace Schengen mobimba so zana besoin ya ko tinda eloko et koma na kin sur voie aérienne voie maritime na Judith Business azali contact na ye o ya poto ezali 0033 0658 701 330 oyo ya kin ezali plus 243 91 26 49 64 na yabike wana place nini oyo bino boko mema bakoli na bino o po ekomela bino na kin na ba famille na bino. Merci mingi na pesi, merci mingi na famille Mokonzi Mobimba. La baronne ozolandanga. Merci place ozali. Bye. Mon entier, botalelanga. Congo température, ya maman Rosette la fleur. Nadambu. Après avoir défilé là-bas, cité Pola, mais cette fois-ci. Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Bah, émission sportive. Émission politique, donc, nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avons information à temps réel. Biso nyonso tobina Congo Température eye na mopepe asika ya tobina Congo Température eye na mopepe asika